Mbote na biso nyonso, mbote na bandeko nyonso ayokani télévision, mbote na ba fidèle ami de tout le jour, de tout le temps. Nzamba mona papa mbola bilo na ye comme prévu na ba ke na roya na ye lisusuta. Donc on appelle sibino mbote sika fi bozali. Na yebi que dossier oyo ezo ba ampleur moko boza ba lire moko. Mais les gens sages. Babi l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Na monato mona qui déjà que il y avait un 12 en téléchargement. Il y avait un 12 en téléchargement, toutefois Toroya. Toutefois Tozali. Vous comprendre que vous sonner air c'est on a quand air moko internet sur la ligne ça la analyse nanga pour la ligne là bien concentrée, bien assise pour n'en s'éparpiller parce que les idées viennent en désordre de fois, sortent en désordre. Mingi bongo, mingi bongo. Pesanga bongo on a besoin. Ce qui bongo il y a un déficit. Vraiment, le que place au chango je suis désolé. N'a préféré bata bongo ba à 2000 mais ba 5000 bata bébé ba mituti. Mutu pena faut ça là pour comprendre maman on pas comprendre on to kozongo na ndenge mo boy. Or que ngana on lo balanga maka mupena kaka ndenge zaleli. Na pesi mbote maman Alice Landou, na pesi mbote na président Yoshua na Yemoko Mams des Abakouk de tous les Abakouk du monde, président de tous les Abakouk. Oncle Johnny Taye, na pesi mbote Karine Muntu, na pesi mbote maman Alice Landou de moi-même de mon cœur, na pesi mbote Fofo Awa de moi je te salue, pesa maman Naïna mbote sika piazali, na pesi mbote na chacha la mama, na pesi mbote na Enoch de mon amour, de mon cœur, na pesi mbote na pesi lisusu mbote bongo na Efrazi, na pesi mbote Bobet Luzolo, yayo mbote yangoyo. Ngolo ya bouillon ya bangolo balamba yango ndenge nini bataka yango mwa pepe soupe na pesi mbote mwa pilipili ezanga te na pesi mbote Y ba groupe de moi-même ato zate ezala na motema ya chaque jour ya bisika nyonso pe ya tango nyonso na pesi lisusu mbote na ke kopesa mbote na yanga ye moko ya motema ya ntima ya yo yango na yo yebita babio ezala na esika baloba mingi te moyo moko yebisi kozalaka na pesi mbote mingi lisusu na ba nyonso oyo balinga kolanda nga boyebi ke so bamina tanga bino nyonso to aussi ça te la maman de trio le couple le plus parfait de la terre na pesi bino mbote na ba trio na bino mbote toujours ya bino fo ezalaka po talaka le soko ye na zanga te na komaka na moni na zui na seveli na kanenge ezalaka. Donc maman Gisèle Lembe de moi-même depuis na pesi mbote maman Murphy Omeyonga, la femme la plus mariée, sévèrement mariée, na pesi mbote. Et si quand vous allez, ma banque zongi goué, donc bien moko. Bon, le sujet n'est pas là. On n'est pas dans ce sujet-là de ma banque parce que ça va venir. Naïe par rapport à l'ikambo, na moni pe poste oyo na tche na sima. Alors na lingina na ba oyo sopi bisoyi, sopi bino déjà Aïda. Alelisi. Aïda officiel à Betibino Kao à domicile et suit maman Azo Kokate. Nini kutukuna. Bobi ki ayi bimi mo afula. Bozo sala eza déjà ezande panique. Ah. Mais franchement, il faut qu'on aille répondre du Cambo. Il faut la répondre en haut. J'ai toujours dit aux gens que les Cambomayele, eza na yeko comprendre que ça la radon. Mais eza na bato basa abouti sara bango modo mutako mi kizengi. Tout ça là pour l'argent. Non, boyebi que même mayele ya muntu, pour eza mayele vu à la face du monde, hein, pour eza approuvé, certifié devant le monde entier. Il faut muntu wana ya mayele azala doté pe na comment on appelle ça? Azala pe doté na respect de soi. Boye bango oui parce que muta mayele ana respect de soi te mutu mo azama mayele belé mais facilement so ba pesi fufu ba di bilobela boye muta bongo ndeni akomaka na bazoba ba ndo tele fufu po ba yebi ke place on ande bazoa kae soko komi komela nga sukaina na komi. Non mais c'est pas possible. Non, j'aime quand Dieu m'aide à réfléchir comme il se doit. Seigneur merci. Prière à moi. Seigneur, merci pour la sagesse et l'intelligence. Je te dis merci parce que ta parole me dit, quand tu manques la sagesse, demande à Dieu, il te donnera. Dieu, tu dis dans ta parole que la sagesse et l'intelligence du monde est
foutaise et inutile et bêtise devant Dieu. Mais ce qui vient de toi, la sagesse pure sort de l'Éternel. La sagesse pure sort de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je te dis merci pour ta parole, qui ne peut jamais quitter ma bouche, ni maintenant, ni à jamais, ni mes progénitures. Nalibumunangai motote akobota maka flatteur. Yahweh nalibumunangai, de mon sein ne sortira jamais des enfants flatteurs, des enfants intelligents qui vendent leur intelligence pour de l'argent. Seigneur, ne permet pas. Je préférerais mourir qu'avoir des enfants comme ça. Je préférerais rester sans enfants que d'avoir des enfants qui sont sans personnalité, qui vendent leur personnalité en échange des petits billets qui ne changent pas leur vie, mais qui leur donnent juste à manger. Oyo ba ezaou ya boye, Seigneur, longola bango na libota, nangai mobimba, longola bango na sananga, jamais de mon sein ne sortira des zaou, o bateka kibokulu, likolo ya mbongo, likolo ya kanyaka, ya wena boye. Donc, il y a des gens qui prétendent être intelligents, mais qui échangent peut-être leur intelligence. Parce qu'il y a des gens, il faut être abruti à un niveau pour faire des conclusions comme ça. Il faut vraiment, aux un degré, il y a manque de personnalité à outrance, à haut niveau, pour arriver à réfléchir de la manière suivante. Ou de cette manière. Je disais, vraiment neloko aida sali entre bisona bangona ndefo bayo ka soni bango ndefo bayo ka soni bango ndefo ba lela pena na ninga solo pena ke ba leli ma miso etangi veut dire mawa plein. Parce que réfléchissons, yo ozo supposer que la mastananga, mais plateforme na yo zanango soit disant on a 1 million d'abonnés tondimi au moins que les abonnés ba somba ba abonnés soit disant bozala ka botala ma koleka biso tondimi mais publicité pas la bino etala maté publicité pas la bino etala maté pour na publicité na bino etala ma il faut y sala ngo et pas na biso po yebi que moi na biso ana ba moto a danger. Loba nanga parle encore, monte encore. Bozong sa yesu na mitema ko. Bolingi ni na invité le bino pela mama garde na plateau po bondi ma bozong sa yesu na motema toni. Ma garde abetela nga ba omba ta bozong sa yesu na motema po boko bozong sa yesu na motema te. Donc tu sens l'abrutissement à un point. Yo moko mitalo lobi mais moto yo makamba loba ngo po ba pesi mbongo parce que il y a des gens qui n'ont rien à dire. Mais tellement ba pesi mbongo faut ba obligé siko que ninga za na situation faut yo loba. Siko makamba loba ezate. Siko biso siko bien na biso za la raqueur. On a toujours à dire qu'il manque même des occasions. Parce que même quand je reste à la maison, quand je regarde, comme je dis, oh, si là, OSB, il te motive, il t'inspire. Même quand tu n'as rien à dire, tu as envie d'allumer ton téléphone, d'allumer ta caméra et commencer à parler. Mais plutôt, bango, a carence d'inspiration. Donc leur maman ne les inspire pas. Et c'est comme ça que plateforme na bango tellement basomba ba abonné tellement ba na compliqué do basangani bango nyonso nde basangani on a publicité na bango et PZT solo. Non, il faut être intelligent pour comprendre certaines. Donc nde bazana ba yeba ki ke aida roya na fête ya Michou siko yo ba bongami déjà na butona okokende kuna invité yo et donc pour ça là profiter ko pa oyebi ke bango bana moto oyebi ke bana moto makati biso tozo tala maté biso tozo la publicité et loko moko te zo monana tozo comprendre te ninge ye monana ye wana oyebi ka chefu oyebi ka fimiko oyebi ke pena mingi pena badinga ka e moi trop soko komi kuna sala effort le xata une seconde ya publicité na biso pour etala mabato ba changoka o monite que Cop na bango ya ceux qui sorti ceux qui est l'oroni kutu ngana neti ngana monika ndinga yida lobelion na tikeli comme on a nulle part publicité ngweleki na mona isu mutu mo qui commentaire lobi que n'invité ceux qui essaie je crois mutaloba qui que et c'est que je salue aloba qui que bango bamba ba tricher biso bomba sala c'est un bango anniversaire bazuloué ceux qui wapi j'ai pas le temps pour eux. Et si na moni ata moko na bango ta sali publicité moko oyo bakati ngo na réseau bakati ngo na chaîne moko bacheli bango et salamité. Comprenez que baninga ba souffrir entre biso na bango nani mutesopi baninga bango nde ba sopani parce que biso to na kati ya chaîne na biso
Biso to wana bana na biso. Et puis eloko ele kelanga dans tout c'est que bah ça rappelle un souci à SB. Non, j'ai vu des gens voir le souci d'SB mais bateau ba obsédé à SB. Donc na souci nyoso bazala nango ya SB. Ba frôler ata moi na SB. Nenge publicité na bango ezoyo kanate, makambo na bango ba organiser sans suite ni forme ni eloko makele les oyo kanate, ba sali publicité ba sali ba lem na bi kuté so ba sali lengo wapi ponga na moni publicité moko te. Il faut ce que ba luka voix moko o eza bien suivi pour ba lekisa information na bango. Na voix na bango bien suivi ba yebi ke la SB jamais les cas. Nde siko yo fallait ba ya kolekisa quand même na mona ya SB o na moto po na minute to za pena sérieux. Aïda l'équipe maman na bango à l'équipe nani pardon t'as de bêtises non normalement de baza boye Aïda oui Aïda l'équipe maman na bango siko maman na bango ayebi ke Michou à l'équipe na Aïda na ye na batu nyoso basangani balobela kaye bakometa na cheville ya Michou te pour lelo Michou filme kaka bet acha et beta maman na bango kaou justice de Dieu pour que ne vérifier ti lelo ezalaka na top eleki na film o batiaka en même temps na Michou donc to tikela bino Michou bo bundane me boko kapeka o bundana na Michou te sikoyo mama na bango kotala ndenge nini bana na ye ba ko ka Michou te ponga on na ye ba pe bana ete franchement je leur connais pas ata extrêmement la mona qui pas grâce luzolo boy na kanta ye que non mais c'est la fille là c'est qui na commentaire na zongi na tala bona mona moi la famille libota mais faut mona ndenge nini chef niveau atsanisa na moi kona moi kana ya niata e borna aniata un aspect na ejoueli na kobude na mamutu ya olekiati siko ndenge zana totikela bango bana na biso ka babunda na bana me ba ko kobunda na bana te metala ka mwana biso na moto koleka na bango nyonso réuni na Aïda o wana yaki wala bango babanga akula mwana bisa betaki ba kao Michou betaki ba vrai kao debout sikoyo ba moni que place à kosala eloko ezate et puis le bien c'est que Michou vit même déjà une vie moko boye X o bango nyonso ba rivaka eza ba vie maman na bango na no arrivaka Aïda arrivaka bango nyonso pour penser total pena ona o veut dire ekokaniti Aïda pa yebi que ninga zana na ata pandia ko tia pene ya Michou te po ataka na makamba bandako na kopka ya ndako Aïda banda va Michou kala marote ndako Aïda na cha ndako ya Michou y a rien à faire mutuka Aïda na mutuka Michou rien à voir vous comprendre Michou gagne déjà sa vie elle est déjà stable depuis longtemps et Michou ne vit pas de ce qu'elle fait maintenant là donc on a la vidéo wana ba tchaki wana pour preuve pour na kolakisa bango que elles sont foutées complètement ba mona ndeni ba retirer ki vidéo et puis ba zongisi yango asuki wana te aye ko sa sous communiquer mais siko bato ba sopani makati za bango parce que normalement publicité na bango ezo lekati oh anniversaire na bango e yo kanate bino mo botala pena niveau ezo yo kanate Michou kutazo yo kana koleka publicité na bango donc bango nyonso basangani mais Michou azolia bango kaka mam sa tikeli bango babundaka na Michou bako kate alors pour na koyeba ko lekisa quand même publicité na bango bato batala ta mwana donc na comprendre lelo que même bandimi na bango baya ola à l'église na biso po dites-moi tant moye a une intention que ndenge lelo la bakozo tala maté aya ko talisa ngona vidéo ya Michou to supposer non to supposer tes abongo pourtant ba sala ki ronyo ba fute bimi ke ronyo ba sala ki ba yoka na butu ke ninga bengisi yo lekisa publicité c'est que ba na carence parce que ndenge nga na zabo ndenge SB mobimbeza wana en aucun cas ni pendant la nuit ni pendant le jour ni pendant la colonne de feu ni pendant la colonne de nuée jamais je vous précise bien jamais on va se servir des canaux de l'autre côté pour toute sa publicité na biso impossible ngai ko se servir na canaux ya ennemi na ngai te pour na la publicité na nga c'est que cela veut dire ennemi na nga danger
et que je sais qu'elle elle est très bien suivie, il y a un autre qui Zouabatu, Kuna Pona, Bayokanga. C'est que quelque part, même Bandiminanga, n'a bandimité, c'est que nous avons que Lukande, Bandiminanga, Batala Randeye. Pour ça, Bandiminanga, Batala Ranga, tant qu'on va sa publicité, il faut Bandiminanga, la publicité. Mais ce qui peut utiliser Tina Bakano, il y a ennemi Nabino, pour n'avoir sa publicité. C'est que cela veut dire, Binemi Nabino, soit disant moi, Namba, fan Nabino, Bayala, la bonne chaîne Nabiso. Bandimi Nabino, Bayala, l'église Nabiso. Alors, il faut avoir un message pour Nabiso, pour message, nous en avons un pifo. Louis dit, vous comprenez, vous comprenez, la bandela. Du moment où on a yebi que na pezaka sur internet na pezaka na kopo ndenge ni na magie ni ko sala pour que nga mire na za publicité dans la élection pas mon X. Pour je n'ai pas besoin de faire une publicité ailleurs. J'ai mes propres et là la chaîne nanga maintenant avec cette publicité dans la chaîne nanga dans l'élection la chaîne mon que quelque part chaîne nanga est à la mapetate. Il y a mon que ne ko luka mutu su po changa po. Donc quelque part aïla yende ko diembe la moto ya Michou pour batia bango ka na anniversaire na bango parce que aïda na ba plateforme na TikTok azana Facebook azana ba soki biloko nini ba Instagram alekisi publicité kuna te alekisi te po etela maté na ngo okipang muto okipang azate aïda sait dans son cœur que ninga yaki collection pas Michou et après etalama mais pensons maintenant que non il y a linga beta mutu 12. Pendant qu'il y a dit que Aolu que la psycho est Michou problème parce qu'il y a dit que ceux qui par exemple n'enga l'église publicité na ewana et que ça la Michou ba problème oh mam ça silica ça la bosso qui n'enga ni obiso to silica a dit que biso to pour mam scout mama na tala la ngote allez na tempête to ça la boye to zo sabo yango pour ba publicité pour ba anniversaire na bango ka il fallait que ça la pub et pas na biso a ça la pub pas na biso sikoyo. Et tu es mon maquillé, tu es moi, au monte c'est petit, n'a pas d'assaut na évité moi, maman n'a pas reçu la ligne, pour n'a pas d'amirer, na minute na viré bino, na yo aïda on a fait un silikila, na manager na bino, ceux qui manager, ceux qui na ni na bila le bila attaché de presse, il y a ceux qui a kangasinga, ceux qui est là on y n'a pas été. Pour nazo mon ici que bah ça publicité anniversaire na binote, nulle part. Na mon ata chaîne mon côté et Katia ata ba chaîne polémique il y a TikTok il y a ata placement mais tala ya biso ne bando tambolana sur internet ata ya placement ko boino so boza na ngo tindelanga ata ya placement ko na teli ko mona ngote donc ba on sa makele yo kanate yango balingi ba utiliser sikoyo chaîne ya Michou pour ba itala ba beta moi li solo anniversaire na bango en dehors de ça ba luka ba créer Michou problème. Et c'est là où je viens maintenant prouver que ndenge bazala la la rapena bazanga ka pongi pona bana na biso ba bombo bazangi saka bango pongi ko bana lelo ti lobby parce que tant boké ça la réunion pour détruire Michou heureusement quand d'être petit Michou ba conseil nyo ça na sone lo ko lo bana hotel Michou po mission la bango ezalaka na yebite obika bah la vidéo bah jouera pas la vidéo n'a évité ce qu'il faut à part Kindo qui se fait zani bon ils appellent quand il va savoir faire peut-être que nan boye ko ni musalate bon na psika ni bo ke bozana boza bovana na kuna nga pena Mireille maman na biso aboti biso na kati ya ndako to wana ndaka bandi ko bokola biso to liaka to mbela to sa makambo nyonso mama aza likolo kilo bana likolo kilo libakala ya mama ekiti pa bana boke luka nzambe mais c'est pas normal. Parce que normalement, tant que vous venez dans le cas de la moussala, vous avez un peu de Michou, na ba Naomi et consort. Mais laissez-moi vous ça même moussala. Mais bien peut savoir faire bien le bac beaucoup bien bossala ne ni ba film na bien matisaraba na binoté. Des questions. Qu'est-ce qui fait que vos enfants passent inaperçus? Baza ni impact, ba PZT, ba comment la bango yebanité solo na solo. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la question que je me pose tout le jour. Si le fait que bana nabino bana di bakala et wuti na likolo kititi na se eza mafutati batie na moto ya ezo kita ya bino siko muntu na bino eza ya nani ya li bakala ya modelo yo bano yo siko bana na ba niongaka siko soko tali bien komona que bana na bango babeta masolo na bango te kota partout place au kele kota la ko remarquer que babeta li solo bana na bango te mais pourquoi ngai soko na zalaki bana wana ko la fâché. Franchement, il faut la silica. Pour c'est impossible que maman na biso bana toza wana
Yé balobi ke yé aza mukonzi ya kokoma aza pona nini kasi azo kokomela alors kosala de nous des meilleurs parce que surtout on supposé que bino bokomara kitoko bino bozala poutine de l'écriture bino mbozala théâtre ya kitoko ya classe ne bochaka makelele wana simple des choses il faut convaincre des fans il faut convaincre les abonnés et tant que convaincre les abonnés tant que komi kitoko bo jouaka bien bozala ba bino bozala gagner ce bino ba mettre en scène ba bino ce bino oui d'accord bois danger ton dimi qu'est-ce qui fait que l'impact de danger la binobo et mon atteint dans le milieu de la société. Parce que normalement, ça devrait se voir au milieu de la société, ça devrait se faire sentir au milieu de la société. Bana o bazo jouer pas na bino, bazalaka, ba briaka. Parce que bazo participer dans un film, il y a danger, soi-disant. Il y a politique d'écriture, il y a tout ça là. Mais qu'est-ce qui fait que tu te retrouves aux États-Unis, mais aux Lombo, na Pakistan? Tu supposes parce que vous dites que vous êtes le sommet de tout ça là, non? C'est que quelque part, oh maman bilabe emaka kitoko ya mwasi bakolula soki ekoyeba na soki esika soki nini yango wana ya yo kitoko mitali na kitalatala se yo moko mikumisi be yo moko mama hein pour mutu normal to supposer soki penoza kitoko c'est pas à toi de venir dire aux gens ala danger na kitoko hein kitoko non faut se faire sentir ba jota ande balingaka yo bande ba apprécier yo ainsi de suite kitoko na faut mona na kati ya bana na yo zobota bana na baza kitoko mwana pena version modérée ya maman na bango maman non mais maman musobo ba lakela mabe bana nyo zobota bazoleka inaperçu bana nyo zobota bana na lipambolité misapile qui c'est que chercher la route de Dieu. Chercher la route de Dieu. Mais bon, il y a la TVA. Côté la biso makelele qui zongi oh nigizana ils sont pas poutine de l'écriture. Mais vos films foutent quoi au milieu de la société? Parce que ce que les cas dans les réseaux sociaux écoute ba morceau film ya SB Tongo Midi Pepoko, c'est ce qui vend nos enfants. C'est ce qui vend nos bonbons. Nos bonbons sont vendus vu l'importance du film, vu le flux, il y a suivi un film. Ndeko sala que mon tout a sepeli na pomo a kati vidéo wana a chango na statut na a kati vidéo wana a chango na story na a kati vidéo wana a chango na TikTok na page Facebook ainsi de suite. Parce que ça a tellement percé son âme que film est lié. Le coup la film ya Serge l'homme parfait. Ata yo moko pena tant la film wana ya non mais non. À part la sorcellerie, je sais pas qu'est-ce que je peux dire pour vous. Tant barokata ba morceau wana. Okomona que ekotambola partout, c'est ce qui vendent nos bonbons. Vous maintenant à votre tour. Mine nene so beaucoup misaka boloba ka bosala ka boza capable bosala ngo wapi. Impact dans la société à côté nini na partie ni ezate. Même vos enfants ne se vendent pas. Pour normalement, il faut pas bien un film, ainsi de suite. Mais sans impact. Donc, quelque part, parce que vous avez utilisé le canal de nos enfants, le canal de notre enfant, pour faire entendre votre anniversaire. Pour-il l'anniversaire, Tina, Kwanin, Tina. Tina moko égalité biango wana to seni na bino bozo courage ya ko futa publicité to ça la bino pub pour ça makasi bo futa publicité to ça la bino pub une bonne fois et j'ai aimé la réaction de Michou à retirer pena vidéo de bando kitoko ba kati parti wana ba bois ki yango mal dans tout. Et le bien dans tout, c'est que accueillir azui, comment on appelle ça, communiquer à mamie. Déjà, il s'agit de SB aujourd'hui, demain et toujours, pour toujours, forever, forever, SB forever. Dans le bel anglais. Dans zone siko, voilà, bando ebisabi nando l'accent nous batu niveau, basa na bassesse, batu ndeni bazu bateki, soi-disant. Qui m'a aidé na bango pona kanyaka donc muta sabutir comme qui zengi yemoko
on sera pas ni pesa nyango nzalo na bisema ka munzalo ke sali sabati boka mo katende ni ezawa teka bokulu to boka mo angote po nzalo na zo ebisa yo ovani nzala pe na ndako po piklo kokeza makasi po garder ba sens na yo garder ba respect na ba valeur na yo il faut ça makasi so ça makasi te ndeko na ngai papa mama okosala pratique bisusu yo moko fandi otali ozoyeba ke pratique oza ya ngai te moteke on likolo akaniaka nde omona batebele baoleka na ba TV ne baosala ayebi au plus profond de lui-même ayebi au plus profond d'elle elle sait très bien que makambo le bezalo kuta mais pona mbongo kaka pona lolemo baninga baboyanga lolemo babot ekufanga akomi bilowe la pona mbongo lolemo ekomi des problèmes po bazo kengela ba ozela soka sali nde bayokani te akozwakaniaka te yango bambongo yango ngalinga ozala libre nde namonaka libre pepele ya dega mpo moto apesa nga mbongo mpona lobela sila moto moko tafuta nga kokende boye te kosala boye te bato baya kopesa nga baconseil que je respecte beaucoup et je mets en place merci donc na kopo oyo basopani eza nde bango mpo baya na problème ya pub il fallait baya kosala eloko moko ndenge wana mpona epesa bango mwa visibilité badiembela mwana na biso mpo bazwa mwa visibilité tolekani Michou omoni que makamuna lobaki nazaki na raison j'ai commencé par donner des conseils nayebi koyoka ka mwana na biso yoka makasi nzambe asala bolamu apesa sous sagesse na intelligence pour que mabe ekoma lisusu te nalobaki yango avant même kutu vidéo ebima nalobaki nalobi mama bato baka façon bato bazalaka bakaméléon basens na bango yebanaka bien te kata bango kata zoba nyonso ya modèle wana kata koyoka kutu somo te koyoka mawa te kozela te mpo na yebi kostressaki ya dega mpo sa oloba ndenge oza wana makambo ebele ya koexplike nani mpo ekotisa makambo ebele ekobebisa eza kitoko te eza intéressant te alors vaya na yo kimia vanda na yo mpe na kimia mobimba kataka bazoba ya bato ya théâtre baza bato ya sans pitié kokata te mpo baosekisa yo kani nalobaki baosekisa yo nde mpona kodétruire yo baosekisa mpo baapproche yo mpo basala mabe aida nayebi koza na zuwa makasi ya Michou nayebi kende bovandaka na bootala boloba mwana oka lobilobi aye makambo azozongo ndenge nini. La vie c'est question de grâce, de faveur de Dieu. Soki nzamba sala ngolu na eza ngolu na yo. Yo petango ya okutaka ba misusu pe bazalaka. Oyo yo po kutaka, oyo po l'équipe on a vitesse bazana bango. Mais ce qu'on sentir TGV ya Michou et ça yo bizarre. Tu sens de la jalousie. Nakati Aïda. Aïda ninga zane lo kwa sali la kisi penaka elle est très jalouse. Ya Michou. Et elle a assumé sa jalousie, hein. Michou yonde mutozo kala mususu somo wala musone. Elle a assumé sa jalousie. Elle a kisi noir sur blanc que aotikala ozalara mastana ot. Aotikala zala jamais ozalara rapport. Attention à zonelio na privat sengyo ba pardonne sa mokili. Une personne qui te fait un sale coup pareil, c'est une personne qui est capable de t'empoisonner. Donc sambela kutu quelque comme na niveau poisonné. Il faut sambela makazi. Quand on parlait ici que c'est possible que muta théâtre empoisonné, on dit mangote. Et puis ils sont forts dans ces genres d'histoires ya bon. Ba ya oyebi sama kamoro po pesa oposo loba o réagir. Tant yo robima bokokani, ne fais pas de sortie médiatique. Fanda na yo makambo komi de yango wana, gardez silence. Mutu ya bongo bloqué pena na ba formule nyonso tena ba liste noire. Parce que c'est une personne balobaka, musa les a papa et a maman. Ce que tu as acquis à côté de Mams, c'est plus grand que ce que Aïda pourrait te proposer. D'ailleurs, Aïda n'a rien à te proposer. Et mutu oyo musa les a papa na maman mutu azobe biselo musala na zandoki. Andoki ya vina yo mutu azobe biselo musala na et tu le sais que Aïda nenge azali wana. Ane loko pesa ote. Ane loko proposer ote ya grave. Ozape na besoin na été pour vivre. O a besoin na été. Wana na besoin nzambe na besoin bato basali yo lelo ko ma place okomi. Balo baka na mokili.
yo moko bipesa valeur ndenge totambolaka boye mwasi mosusu ayebi que genre mobali onga na ozwa te ezaka par rapport à mbongo par rapport ya personnalité na valeur ya mobali ndoko yeba ke ah mobali oyo oui ça passe attends là na mbongo te mais je préfère pour ça que mbongo na ba qualité na ba valeur na ça va matcher avec moi sinon ça matche pas ndenge moko na yo tala mams nenga vivaka na bana lo bango depuis na ba vidéo ni sur ça qui avant yebeka que jalousie ezalaka gratuite na milieu côté ya ofele pena baza ko bebiselo musala wana kutu yo omoni bon gloire à Dieu faut dire merci à Dieu pour nzamba la kisio pour so ezaki poison là ton héros to beta disono ndenge mususu pour eloko aida sali wana ça prouve que ana posa détruire carrière na yo posa na yende yangwana a détruire carrière na yo a bebisela yo pour amoni vitesse na yo et déranger ye na bango. Et surtout que l'icolo nango bazalaka toujours complexé à mam sur le quoi likambo mususu ba yebi que ozo ba envia ba ngone so SB ba yebi que ozo évoluer à côté de mams et tu as la considération de mams avec toi ya tika obebi semité mabato ba grâce luzolo wana tika bango tika SB ben sa bango yoko gérer makambo okoko gérer yango te po yebite muta yebi yango mam si yango azo bato bela cha bango là-bas sans débat cha bango là-bas oboyi otiki loba na yo finga na yo expliquer na yo là-bas wana pena ngana zosko stratégie wana pa mams pone to tambola boy na monde média 12 eza awa na degré moko na yebi so tika ondimate keto na motema mabendenge eza awa yaya okolala pongite siko pour t'éviter des problèmes. Et ça n'a pas tout faut qu'à la baron mundelu na kati jamais le cas mundelu ndeni bien place beaucoup tani bosi si bo panzani c'est fini point barre ngali nga formé na mamsa obi ba te belende ba mona nga maison blanche à mamsa ba mona bureau val na ye tout ça là ba mona nga la TV ba yebi adresse na ngote ba yebi ata porte tenene ba sona ta te ba kota na kati moi je fonctionne comme ça. Donc, tu as un solo, tu as un solo et tout ça là. Je sélectionne Batomi Mananda. Et si tu as un Mananda, tu as Monica façon. Tu as changé d'adresse. Tu as changé d'adresse. Tu as changé d'adresse. Tu as changé bien. Tu as changé bien. Tu as changé sentiment. Pour moi, il a les sentiment. Tu as changé sentiment. Tu as changé moindre vide. Tu as changé poison. Sans débat. Sans débat. Et pour le roi sali on est à poison. Et ça change la forme poison monsieur c'est la TV na poison on tient dans cette bilo. Donc ça a juste vide ba PC on ça là wango. Voilà pour te atembete. Voilà je vous dis. Projet na ezala ki ya ko sala ya mabe ya somo. Nenga zi occasion te yanga sukeli place à sukeli wana. Aida wa mutema mabe ka lokwa nzoto nondeza. Wa mutema mabe. Pongana yina ba traite ngana yina ba ta double face na yina penza ba ta ba double face ba to bazalaka o ce qui sera yo mazana bilo mo ba préparer les ma ce qui sera yo alinga faire croire yo pour aliamba yo bien il faut faire croire yo que non tout va bien ça passe et tout ça là pour que na cc à ça la musala maman à partir à lelo travailler na bato yo yebi. Si on a kutu mutu lokola Jérémy mutavana na bango aliana na liaki na bango na belaki na bango nzoka ba kelinga maladio Yesu ba kelinga bobola o balesinga ne poison balinginga na kufa nzambe balelanga bikamo ya na lingi yango nzambe Jérémy wa yaya na yo na kopo ayebi makambo yo omona ga ina ida au monde a tena bato esika uta kole serré au monde a kaye yo kanisi tango Jérémie a tsala bongo te ayebite to ama yele mingi te to la motema malamu penza te méfie-toi mensonge bato wana bazali bakoko vandela o 10 ans ba préparer la ko eloko po basi soka makasi. Déjà faut savoir une chose soki déjà ka kozala mutu ko bimika dans les villes ka bongo tu as déjà des ennemis sans couteau lingwa des ennemis sikoyo muto baluka mutu ya muto baluka koleka SB na makamba théâtre à la raté. Je te le dis lelo Michou. Il faut te dire que tu as une grâce exceptionnelle ya kokoma na temps okoma ki pa mamswana
c'était un peu plus facile il y a Rosanna Mams que Lelo. Mams chaque jour azo resserrer ba sécurité. Et période yo kota ki wana ya période ya transition mo ya makasi na kati ya carrière ya Mams et ainsi de suite. O afongola ki motema pour certaines personnes et Lelo ba blessure ne s'agit à se renfermer les sous. Mais toi tu es resté là, tu es resté aimé, tu es resté considéré, tu es resté blagué avec Mams. Olingo perdant pour Aïda. Aïda ou tu as gagné sur la succès. Yebisa na film malonga ni Aïda sali o moni sali tout. Et loro ni na sali. Ata ba comédie ba okena na poto kuna moni loro ni Aïda malonga Aïda o salate. Mais nenga soka elan déjà e mo boya on dinam sezo bomba etilelo. Nenga zana sali en train de rosila. Ane su ne loro malonga ko pesa batute. Yo siko yo zo banda cop na yo pena boy toko boy. Okene ko mitika na ba sentiment ya ba théâtre. Tout na ba Jérémy ba obete lo lisolo vandaka na bango solo la na bango ba expliquer au bateau degré ya keto na kindo ki eza na kati ya makambo yo depuis le mona biso ya ko loba ke botika mam sosa okate lo bango pamba bokate la sentiment de le bisara biso. Détrompez-vous, on dit des histoires vraies qui se passent réellement au milieu de gens. Bateau bazami tema je crois que mboteka o yuo o eza essai technique basali yo. Et je crois que ça vient s'ajouter na ba conseil on a la banda opesa yo avant na mona vidéo. On dirait nzambe mutabanda otindanga Angeline ndata mbola na ngayo. Na ndelo baba to oyo baza façon caméléon longwa na milieu na bango. Bango ne bakoboma yo na jeu kutute. Ça la pena distance entre toi et les artistes. Ndenge nini bien point barre. Ndenge bazawana entre toi et les artistes, mets au milieu ton manager, mets au milieu ton équipe. Et là batu mususu jamais bako yo zora téléphone tombolo benga bango. Et là batu mususu ti bako ya ba tourner ba sisi ba kei. Bako mo la ba table ndenge sangani na TV. Koko mise moninga te koko mise proche te. Yonde mutozo kanisa ke yeso ki ndenge ni aida mutakale. Abi ba 12 na makamwana na bite soki je suis sûr que koza yana yo to bokoza ba génération moko. Mais nenga zana kuba de yana ntimambi et puis avani na original avani na source ya ntimambi nenga za avani na pierre angulaire a mutema mabe ya ba complot na keto do ya yebi ngo ya fresh aida yebi keto ya fresh po ya consommer ngo ba ndenge nyonso likolo lango misapi a consommer timangolo ya degré moko na zo bisayo donné zo bimana li felo ndenge zo kota mbamo na nzoto ya départ unique ya yemo ko asbena ko pa na snell ti na ndako kiji donné ngazana soko lingo mona bimpanganza bakongo balobaka olingo mona miracle bikamwa solisa kayekaka oyo moni oneza mukie pona minito biso to côté le poto moni pena position ndenge opesi yango. Et nous supposons que batona nyo sotie bango musika plus jamais. Et puis nga kuna éviter point de bengisa yi batwana okino bengisa bango pona ni neti ayide lo oni apporter lo na ilo na wana na bilamba na alataki wana apporter lo oni on dirait bana ya kota nini o bake excursion et lo oni ya malonga apporter la kyo o ça fi à classe benga baninga na classe benga ba master na o balinga TV baye obengi ba bonbon obengi na pas la bino moko de abo kaka bino kande bozaka wana soka bovandi kaka c'est bon o bakisika tonton pe na ton o na mona ki que ni ko yana bango za ki important ba bisu pe na ba réussir à ça qui peut Jésus c'est bon siko ozaki na besoin na bango pour ça là net nini. Qu'est-ce qu'ils t'ont ajouté de plus au ba misu ba ko pesa ote betelanga na liso poti siko na vanda pela na otala na moni ya port na bango atamba mote ata ya mukie na monité ata ya crèche rien et ate ya zonga mutu bato la pa bango publicité na bango etala mate yango ba ko luka ndako na yo ba tshelo publicité ka te ba tshela yo na bimpanganza ba tshelo na ba problème na mams ngana zo biso ka tala ka référence ba master bozaki na bango
bakomi biyeleyele bakomi kiwelewele bakende boye lokwa kasa mopepe bamata bakita esimba te baoforce nature alors que yo osala no fort te nyonso ngolu onction ya mama na yo eza na kati na yo ezosala ke bato wana ezoattire babi ntango lumière epelaka éclairaka na bato mabe na bato malamu. C'est à toi de faire la sélection et de savoir mettre des limites. Ce qui est accessible à tout le monde et partout, tu auras pour ton compte. Mais yebaraki muto abeti yo boy a capable de resalo mabe wana robosa na te bomba ngona motema. Merci à toi, que Dieu te garde, que Dieu garde tes affaires. Reste sereine. Reste sereine, fais ton travail, concentre-toi. Dans un monde que ça te touche jusqu'à maintenant, ozo ka moi, mais yeba que ça bon. Imagine que mams azoba 12 aba formule nyonso les lotés. Reste à côté de ta maman. Tambola malam, salamu salanayo, concentre-toi et mets surtout des limites. Pourquoi tu as mon sur la carrière dans votre ça tue le travail. Trop de familiarité engendre le mépris. Biloko ya talo, ils la rare, ils la partout. Ne tue pas. Ne tue pas et le mystère aux tout autour de toi. Déjà bozo lingobo et kenarokufa. Garde le mystère qui est tout autour de toi. Zala mystère tikala mystère pona bato nyoso balula rona musika wana. Pona ba o nyoso ba ida nyoso ningo zala obomi mystère mozaki entre yona bango. Vandangana Jérémie tuna étant Jérémie ndenge ni nesiko uta osola wana bango te boko perate. Awabetelo lisolo. Pesanga yi sagesse ndeni natambola na nzela oyo akoyebisa yo ke awa ya mboka ocheba lie yo bakolia yo so ozali baje. Merci beaucoup nayebi koyokaka. Bisous à toi et force à toi. Bye bye.